alobi azara nanyo asa ngala yebi jemo ezala na téléphone ya Zoom ya mutu pa koma ya mutu koma ye moko non ye mutango anona nini mutu auta na via pasi mais au jouer pas na ye a jouer ba ko ayeba ne jouer nini o pa ba tie pa ba tie a jouer responsable ou bien a jouer le quoi a jouer le quoi ba tonton yam se yambe a jouer le quoi ba tonton munzirba a jouer en wa ye ba tie ke ba rôle mo ya ba komba bunda ba tie mo ko na via soki ya mbongo nde ba mbalo bo mona sko différence muta kola na via passe ma yebi passe ya baninga a yebi passe ya zuma balela zuma mwasi mo age zuma ngona mwasi ba lala kana salon pardon a balela zuma mwasi. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Mbote na bino nyonso balandi ya yapse yambe télévision ba bi chaîne na bino ya malunga awa ba information nyonso ya sur makamba kitoko elekaka ba bi di nouveau na yamse yambe presque encore nza la patrona asa awa nga bino humble servante presque encore nza la patrona autrement dit la canne à sucre ko fait le sucre bi moi so atonda sukali moi so apesa kelengi vraiment ensemble on a découvrir Samira Boni bien presque koi en tout cas matondo mingi na bae banso bazudi baku ya kolanda biso na etando ikena bango boza etuluku ya bato bo otala biso to finga raté biso to yaka na recadrage bango ba finga bango ba luba biso toujours en recadrage. Samira Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise, on est là parce que l'actualité est benga biso to sala toujours à musala ya malamu famille libota oye à notre patrimoine, notre coutume de l'écriture, notre produit qui est Maman Belle Vie Conti, la patronne, Maman Congo, Maman Koma. Moi, je suis à Pesa Théâtre Valère. Moi, je suis à Saliba Film en 2023, 31 films, pardon. Oh, Bino Bokoki Kosalangote. Moi, je suis à Kenda, États-Unis, Makele les Araraté. Moi, je suis à Kimia, Maman Koma. Allez, Carabino na écriture. Voilà. Samira, on a son présentation. Comment on a son botte? Tu n'as pas si nombreux tété. Maman Babon. Kimia. Kimeza. Kimia Pendeza. Papa Mikolo Simba bien ba santé ba aspect ba bien. Kimia papa mta Simba ngote nzambe. Théâtre, kako si. Nzambe ne papa na pesa yo là. Oh, na yebisa tinese minto papa za voyage ko. Kimia mta pesa ro nzambe. Nzambe o pesa boti na mbongo. Kimele kinyoso, kimia nzambe. Samira o confirmer. Ouais, le confirmer sur la bina na papa tete que na masque de vieillesse Tony. Merci beaucoup na yebi que za quelle ambiance ya plateau. Na pesi bambo te na maman na Belle Vie Conti. Voilà. La patronne malobi yende makambu donc so Belle Vie na kisasa o makambu nyonso ka bambo te beaucoup de respect na maman Belle Vie. Boni basango ya famille Bota. Ouais, famille Bota, ils sont bien portante, tous a très kitoko. Biso nyonso toza vraiment kimia et bon retour au pays à notre patrimoine. Maman Belle Vie Conti la patronne a zongela ki biso déjà na mabele et maman Belle Vie ton a voyagé qui a tika ki biso nzalate, a tika ki biso pambate, a tikela ki biso film servitude. Et pendant qu'Azalaki kuna na Dallas, à côté de qui film l'hameçon du pervers et la minute au total la film na biso na Bellara total la film na biso suprématie. Que veut dire suprématie? Suprématie eza moto oyo alingaka ami mona kaka la supérieure qui okay. Mona et cause to fanti biso misato ngai yo tabichu mais msunga na omi lakisa ka kena ngai le na saki nanga na ba dollar ngai le na zabwe et lelo to linga to mona ke muto alingi ko bebisa théâtre alinga za na supérieur ya baninga nyonso to mona ngo et biso oyo to ko telemela yango Samira zana to ke bien Samira papa maman so belga sali film suprématie. Parce que film à Maman Belle Vie, ils ont des générations, sont tel épisode de mon corps. Sur le bio bandelango au baye en côté. Mais tandis que le film sous le bio humoriste est mutasalion.
tout qui est non point mon lobby film la soit suprématie il y a mal sur belle vie voilà et là si bateau va se faire voir voilà voilà la idée na biso suprématie de te définir en gros voilà si bon on a la carte on a dit parenthèse au lobby et ça par exemple dans le théâtre congolais ne ba bateau mususu ba li faire voir bateau mususu on a dit na comprendre bien parce que on comprendre bien ba abonné à MCM ba comprendre place on a voilà bateau mususu oto mona lelo na théâtre ba lingi bazwa place ya Nzambe na ndenge ni ba lingi bakoma badoraka bango babandaka oyaka bato baofingelaka bango bato bakumisaka bango bayaka bakotisa eloko moko na mito bato bayina bandeko mosusu oyo baosala mosala moko na bango nayebi te so comprendre omona ki suprématie eza mutu oyo alingaka kaka azala supérieur azala likolo ya baninga or mama Belle-Vie ntango ayaka na bafilme naye ayaka mpona aédike mers aédike mutu nyonso mers na que mers c'est tout le monde dans le monde mobimba mokili mobimba éduquer mers na biso éduquer communauté congolaise na biso so comprendre éduquer parce que théâtre na biso ezaki na ghetto et tangu maman Belle-Vie Kondi azu bâton de commandement wana azu bâton ya kosala ba film oyo abenga maman Muteke pe aya joua pe asuka wana te ayebisa maman Muteke pardon ayebisa maman Muteke ndenge oya kabwena opesa kwa enveloppe akaki mais créer pe loko na yo sala pe chaîne na yo ya solo apparaît na pe maman Muteke isa bongo histoire ba changeara ngote eza bongo na mutema malamu ya mama Belle-Vie Kondi la patronne sa chaîne oui amona kaka oya kaka ko lela osaka lolombo ya na la kisoko loba eza ka te ko yeye fona pesa ko kana pesa ko te mutamalamu ezaka presque na ye na sengo ndeko na mpiaka te amba yaka to jouer gag zo mo 20 e bombo te amba yaka non bakoma gagi boye bakoma film boye basalaka boye basala boye nde nakobanda wapi nga na yebi na ngango te wana mama Muteke andokumisa bi mama Belle-Vie mwana moke na lotete na ye mpo mama Belle-Vie a to jouer film te soko ozaka na casting oyede ozwi caché non oh ye je m'excuse ye sikoyo mama Belle-Vie na motema munene na motema bolamu na ye malamu na ye apesa mama Muteke alakisa ndenge basalaka ndenge bakomaka film mais mama Muteke ti lelo akoko koma ba film te bakomela ke ka ba film ya kanek oui bakomela ke ya komata ebi écriture te ebi ndeni ni ba dirigeara film te ebi ndeni bakomaka te ça veut dire ba preuve yo za oyo lokwa oza mupaya na internet oza ba preuve toyebi ka komata yo preuve exacte so tali film ndenge mataka idée ya kingani film écrit par boy film écrit par personne au mona ke ye film ba film ni nyonso so mona o mona te écrit par mama Muteke ezalate parce que ye ba komela ke ba film o mona ce ko ba valeur o maman Belle-Vie Kondi o azana ngo tala kaka durant toute l'année 2023 a komel biso 31 films parce que chaque mois à côté ça ba film yango pe nalinga kina loba voilà na partie on en tout cas merci beaucoup maman Belle-Vie et puis merci na maman Abotao personnel voilà mayele o apesa yo maman mayele maman okoma il y a au moins en 2023 à ça la plus de 31 films plus de 30 films donc c'est pas donné à tout le monde il y a on a tout na est-ce que bilan wana maman Belle-Vie à ça là qui par qu'on se faire voir toi ça là qui on kaka pour apesa c'est on a abonné na ye on va fanatique na ye eza musala na ye écriture eza maman Belle-Vie Kondi la patronne et lokola azana ba abonné na ye o balingaka ye o ba amesanisa bango déjà que film wana msusu mutu msusu ko fanda fandi na ye stressé makampe comme belé na mokili msusu eloko ça eza takotaka na bela ratala ta film à se détendre na ye yango maman Belle-Vie alingaka kotika ba abonné na nzala te alingaka te atika bango msusu durant msusu ata 2 semaines sans kota film te parce que a se pumunaka corps et âme esprit pe azalaka inspiration divine pour aza élu
Il y a des comédiens nyonso, il y a des comédiens élus de l'écriture, maman Belvi Conti la patronne. Maintenant, sur Hollanda, sorti médiatique, il y a moi quand il y a Bakou, on ne pas citer le nom de gens ici. À Lobby Boye. Pour citer non t'es bende. Ok, Nokozuma. À Lobby. Azara nanyo. Azara. Oh, ngala ebi. J'ai moi ils ont un téléphone ya Zoom. Il y a mutu pas comment. Ah, ya mutu comment. Oh, c'est qui nino ya. C'est ça l'autre. Alors que maman a vu ce bella, ce qu'a comme film belle bon pour akola na passi vu que passe l'équipe pia que l'équipe en ça la bon et puis allié maman bella abana ko tala maman a vu aussi dans la TV avant de caler son ami yozo bina. Et puis la c'est qui na noix la c'est qui non po barbara communicateur mais ba ko ça la communication té. OK. Non, la première question que maman Belvi a comparé film et belé pour Aouta na passi. Je peux te dire une chose, Zambe oya lola a tombola ka muta uti dans le néant. Muta na famille pauvre, muta azata na famille o ezata ya titre te famille o ezana titre te a lokotiye. To mona ba maman na biso ba maman lombongo, Zamba lokote na kisenso. Zamba tomboli na fingi bande kwa kisensu te na pesika na lobika témoignage ya maman Laure Mbongo que akolaka na vimo dans le néant aeba ata un jour te ko kutana na première dame maman Olive nda bando ko suko kutana na ye. Est-ce que tu peux croire que maman la biso Laure Mbongo na vie na etonga ndoko la pensa kata un jour que akokutana na première dame a okota pe na ndaku na ndaku ya première dame. Ozomona Nzambe oya lola alokota mutuka dans le néant alokota mutuka na se atomboli e apesi valeur na miso ya bato. Tongo tolobara maman Belvi Conti la patronne a sa richesse ya écriture a sa patrimoine tolobango na ndenge teke to kumisa ye bientôt to sanjo na na ndenge monté par rapport ya ba œuvre au sel la biso par rapport ya misala oyo au sel la biso par rapport ya ba film oyo maman Belvi Conti a komé la biso mutu oyo a koma ndinga lobika uta na vie ya pasi ye mo nonu ye mo nonu ye mutongo anona nini mutu a uta na vie ya pasi mais au jouer pas na ye a jouer a jouer nini o pa ba tie pa ba tie a jouer responsable ou bien a jouer le quoi ba tonton yamse yambe a jouer le quoi ba tonton munzirba a jouer en wa ye ba tie ke ba rôle mo ya ba komba bunda ba tie mo akokate pa zara a ba ko jouer te a ba jouer te oh présence a ba jouer te non Matiasco Kanda a ba jouer te a ba jouer te on ba tie garde corps si quand on lobi ke mutu ya passe ya tourner ba film chaque jour aya ko tourner na bela razo enveloppe akaki si comme mutu auta na vie passi au lia mbongo na ye o sa redevable devant maman Belvi mais maman Belvi a redevable devant yote parce que yo lia mbongo na ye o lia motoki ne wana ya passi o nzamba pesa inspiration akomaka l'autre mona mingi o la fille à papa ba fille à papa bana papa bazana courage te pour papa lukela rabango oso mona sko mutu ayebi pasi ya mbongo ayebaka kolia ngona batu la preuve ane maman Belvi ayebi pasi ya mbongo ayebi pasi ndeka lobi akola na pasi bongo akosi te sko tellement ayebi pasi moto ya pasi ayebaka bozwi ya baninga tango ayebi ke auta na pasi aolinga te batu ba souffrir yango asungaka batu sko mama muteke soi-disant kola na vie ya bien ma ana motema likundu motema o akaba pardon ana motema likundu maman muteke sko ya kola na via soki ya mbongo nde bambalo bomona sko différence muta kola na via passe mayebi passe ya baninga ayebi passe ya zuma balela zuma mwasi moade zuma ngona mwasi balala kana sala pardon abalela zuma mwasi Samira na balela zuma OK bien na balela zuma mwasi mabela a participer à la mariage na ye solo ouais ayo lela maman na bala na ta na place ofanda te ofanda pas maman te kasi ma garantie te oko bala moi na garantie te ozonga chez les parents olala pe ka Salomo na bongo sko mbongo sko ozanda kundeza ezakite azonga sko Salomo sko mutu oyo bino bolo ba ki akola na vie bien kola na gombe
akabate ana mutema mais ana mbonga garantie apesa uzawadi tonto yam mafutelaka tonto yam safutelaka futela ndaku parcelle mobimba ye moko siko muta bongo yo ya ofinga mama Belleville oloba n'importe quoi yo mona mitala ti balobaka fo loba balola lo lemo na yo tuku sambo na mbala sambo oya koloba alobi mama Belleville andoko tala mamuteke na TV abi zanga mon expliquer parce que pour mon poser question alobi boy mama Belleville abale ko tala mama Sila na TV afin de mieux banaka les choses tala mama Sila kasi te aza mukolo na eti pardon mamuteke aza mukolo ko bota pe mama Belleville siko tango ye moko alobi ke moni batu baloba yoka ebe artiste na biso moko boye Luna Miezi ana miki Luna Miezi na pese mbote moko pe na pese mbote bele star Luna Miezi alobaka ke mama Sila abi ate wana sa mama nanga batomboka siko na bimise mama omo ateke bakozaka besanse tango ye ko yo loba na TV ke maman Belleville quand il a patronne à notre patrimoine, notre coutume de l'écriture. Donc au fan d'ana kaleson na miyo autala mamuteke ndenga jouer. C'est que là qui que ya ma kokoti. Et ya pas collier, bige ya sa make-up, personne nzambe merci ne make-up ya na ki sosa. Samira. Ya solo. Apesa pa nzambe merci po ya sa make-up to moni akena trophée leka. Obi même ma kasi sa make-up ya kitoko ta ya da koli ya 55 ans. Solo da ju. Samira mama be solo. Samira. Ngate mutaye na ngoye wana wa uto loba ke mama Belleville ando tala mama muteke. Fena za na mai yambina ndeni. Ma palpitation. Ya solo wana. Na lobelo kama bete. Est-ce que nga la fingi muta? Te fingi kile kinde ko tolo binge, ko tolo biya ta make-up wana na ningo lobi ki 5 ans. To pesa make-up merci. Pour ça make-up ya ndo kala. Tibino boada kitoko. Ma pesa make-up na na kitoko. Boa ba vrai chérie, siko mama yo sakana yo zana na fleur d'âge. Siko mama 55 ans. Tande sanga passe pour l'homme Samira no ko. Ngati ye mo muta utoloba, ngoba utoloba ke tongo loba ke muntu azaki na mama Belleville za na miyo na kaleson tala mama muteke na TV. Ce qu'il faut ça les âge. Boya ko loba makambu boye ba te. Quand vous venez à la télé, vous parlez seulement de bla 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 bla. Boye ba makambo loba te. Siko bimisi mama 55 ans. Bimisi vérité. Bimisi vérité. C'est vérité que si la zamukolo. Merci beaucoup la Banadia. Si la wazala nini oh. Non. Si la ya humoriste. Oh, ok, donc ça yete. Merci beaucoup la Banadia. Yamsi Yambe télévision. En tout cas, nous allons continuer toujours comme la suka. Il y a émission na biso Amba. Ouais. Nous avons remarqué que comme le moi mingi comme ko bank sanga pena muninga nga tabu un jour succès ya bongo na kato panzani maman na biso dina na douce na sanga masiala babi o kuna ezo peta pata ezo kende dikamuni ezo parce qu'on est dans le baba et la biso nde pande ba audio o ba bebani o ba swani po jusque là ba supposer ka ba ba loba ka ba les ondi ba sali bo ba sa biso to lingane pa audio o samba na mongongo na yo moko nde seconde to za vraiment pifo to e pa matière ekoti ko tant que nga na oki na audio monter ya Sarah Masiala na ki na nga te audio moko boya ya di mama di nana swana ba wela pasha ndenge ba loba na yoki na nga ngoti nga linga ko loba likambo na yoki nga moko keza bosolo o ba les onti ba saki boso na yoki nde audio na yoki o voit Sarah Masiala te o voit di nana za solo ko mais tant que na yoki na nga ngote na koki ko sala analyse na likambo na moni na nga ngote o na yoki te to yoka ka batu ba loba parce que nga la linga sko ba vérité biso famille bota to loba vérité to yaka na ba les onti te to yaka na ba les à côté te donc c'est ça donc qui de biso ba rési à lobi que Irsil Pechanga ba rési ouais ma rési à journaliste nga ebika ba rési mo ya PD tenga na ebita ya tabu na ebika za mombali aza PD
Quand il habite en Timbarési, il y a le babarési. Tam sont te confondre. Oh yo le bangala ebi été. Je suis fait confondre mais on va comment ebi. Ah oui ni. Ça mira. Na ça joni ko. Na mai na peut-être. Na senga bo forte ndeni. Tomba tali kolo famille boto ratala problème monte. Maître Hugues. Maître Yves, je te salue. Donc on a vu ça le bique. C'est le péché à starté. Il y a ceux qui le voient, il y a dans le monde de théâtre, ça est le côté. Et le reste là, il y a des amis, papa la biso, papa la biso, famille, papa na fait le fait même pas, mais so à côté les malades, la biso, qui coup clip, oyo, Linda coach à Salaki. Voilà. Na ici péché à clip la Linda coach eleki. Il y a un petit souci pour le banini. Abi Mobutu ici péché à la starté. Tona baba lo ba makamba e ba te to lo ba ngola ndenge te ke to chola ba ngo Irsil Pechanga premier film na e Irsil contre Pechanga ba muteka joua sko wana to lo ba na fula muninga parce que wana na nu ma muteka koma film te po e pas koma te mais Irsil contre Pechanga Irsil a koma film abenga ma muteka yo jouer Bolo ba maramu susu oyo neti tala nanu banalité ya clip na soki nani est-ce que beaucoup c'est là on vraiment analyse alors bika bon peut tel que tout l'année mais rappelle moi Samira vraiment bon à mettre ça moi mi pour na soki au moins te que ça sens te Irsil Pechanga Black Line libanga we kanga Mobutu Papa Chera boaka libanga no ebele baluka ata Papa Chera boaka bango Black Line Paulo baki ici ngako tomba ndo sa tomba sala ba analyse na bomba loba bona mona bomba zaka c'est public OK bon c'est ça ba en public bon loba na bomba rambo ba mo ba maîtriser te et là parce que tant loba ke succès Irsil maman muteke mutazaka na succès azara succès avant Irsil bon je ne sais pas si on a loba si on a film premier film ya Irsil Pechanga koma Mamuteka ya jouer OK sikoyo film maote o Mamuteka komi a bengi Irsil ya jouer. Merci beaucoup na balandi ya MCM télévision okati no nakati ya mo toka takaka ma beni no loba Samira parle pesa monde na fait notre émission pas émission okasi ko isili pesa monde na fait toka émission famille bota oye to leka bango na ebele bino bo finga voilà bino na ba argumenté mais biso ko famille bota ba filmer ça tant on tala bo servitude ça tant na boa ki misu bo evonete ça na boa ka bo surprise ça na zonga la sima bo l'hameçon du pervers ça na tala bo na moni représentant Nazonga boy éducation, tout le monde est éduqué maintenant. Natala lisusu boy na moni représentant. Nazonga lisusu boy suprématie. Le film na biso est tellement ébélé. Na baluki lisusu boy temps de la fin. To bongo la mité ma poto komi na temps de la fin. Mokile komi na suka. To bongo la Mitema, un grand merci à Yawili Moucheni 00243 code Moka code mondial et Nabo Sanité Lissousou mon avocat de sursure maître Christian Bassansi et Yaroki Baransi Bassansi diplomate passeport rouge pourquoi pas il y a Serge il y a Serge Bassansi à mata avion à kenda il y a Serge Nozela bakado nanga ya Samira ya bosana kile ndinga beti Buzuma loba pe sous bio ici Pechanga longo comme Mobutu ya kufa insensé pardon il est insensé il parle de choses qui ne résonnent même pas OK il est vraiment insensé alongo la kombo Mobutu ça kufa bo bana bazanga Mobutu ba longo la kombo Mobutu Mutu suko a une réflexion trop bas, trop primaire. Tant mutu ba pese combo jouer, ya G. Ah, raisonnez bien c'est qui m'a cassé le nabi ma bé. Ba pese comment yini? Ya G.
beaucoup na balandia yam télévision na c'est bien que produit vraiment ébélé ya kolanda émission na bino ngawa bino humble savante na sisi bambote la patronne autrement dit la canne à sucre et cosa na sucre bambote na ba ébélé na ritinganga balobi ritinganga biende makambo so za posa basket ya malunga ba fie balinga makamba rolata ba fie balinga propriété toki mambango pa ritinganga kuna ba basket eza ya kitoko bambote ébélé na Merveille quoi les partenaires à vie wana yanga kati bambote na ebele yango ba peso bambote ebele na chic fan ba chic fan matadi patron zaka moko chic fan matadi bambote ebele na Nathan Kalume mon ami bambote ebele na mon boss Yam Siambi balobi wana grand frère Noko et famille Bota autrement dit mon boss ciao Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe.